Bonjour, bonsoir, abonnés, nous sommes la personnalité TV, quand nous sommes amis, et ça, humble servante, nous doli à Kambi. Kakanel Baka, TV et za radio, TV za bilili, le lot doli à Kambi, azaye mon côté na plateau, aye le lot et pas maman Clémence au bon na cabo, vitala kaye partout, à tika lika morote, maman sommes artiste, musicien, to comédien, maman Clémence azalaka, maman Doris Lema, la personnalité, babi fou mounagaz, na pesi maman Clémence. Bonjour maman Clémence. Bonjour ma fille. Okay, maman Clémence, on s'est présenté dans la sur la personnalité comme on nani, oza et colonini, bah toujours sur mon account maman Clémence partout, ce qu'on va lier bah identité na olelo à travers la mission Adolia Kamina la personnalité TV. Oui, comme on a bâti à Clémentine, moi c'est qui toque un mboko yo, o azana kokerate, o aleka bangun tout bas sur na kolata, nazali, moi c'est mon abota na Kisangani, le 27 juillet 49. Donc nazali musoko quoi takisangani. Donc maman Clémence alobi aza musoko aza mwana ya Kisangani boyoma balobi baso balambaka bien bavandaka kuna na kosto ya koste maman Clémence. Biso balambaka bien koleka bango nyusu tuna kata Kongo. Mbasa Kisangani to balambaka bien koleka bango nyusu. Basi nyusu. Na ngina ba maman Clémence au côté marambo sap ndengeni elo ni etindakio obi kozamo na 1900 combien 49 ozamo na 1949 elo ni etindakio vraiment au côté na monde sap ya sapologie. Oui ngai to bonga zaki miss na Kisangani nazaka miss na nazaki miss na 13 ans na banaki miss na 13 ans le na boti na koli na mwana kile ko sa to na hata kitoko na masala kulata kitoko nde yango ifale na kota na moda sap yango ndozo mona ngale loyo depuis na bota na hata kitoko na lala kana ilamba na lamuka na ilamba yango wana. Donc maman lobi na âge à 13 ans déjà azalaki miss na Kisangani bato bazalaki na boyoma déjà bayebi déjà que maman Clémence azalaki miss. Maman Clémence eloko mo yelinga muto na tuna maman Clémence, est-ce que maman Clémence obala ozana bana boni to ezandeni? Oui na bala ki depuis na 64 na bala ki na boti mwana ngali boso mwana na bota na 64 azaki asalaki université na Poto na Paris akufa ki 4 ans depuis akufa parce qu'on a tika na bana 5 mbaye bazina Angola nazala musula kisasa wa na vana na bango. Naebi déjà MBC bazabaka na place azada ko sepela na pesi pelo sako na mon général John Kimbabu place azali. Maman, est-ce que maramba sapologie na o e dérange bana na ote to mobile na o capacité pour divorcer to bozali? Ti na bosala na zakasona mobile te nazali veve mbana ngaza ke usame kese debola capitaine la président Mobutu. Bana nanga doki kutu bana nga bayuka kakutu soni ezana mwana moko te na boti na kata na limonanga oya auka soni neti bana so auka soni doki so wa muninga na lati sala ka bango bata malanga sika moko bakoka te sala ka bango soni parce que vraiment na yeba kate ba mama pa ni boyo ngabite zenzambe ndenge sala ngai depuis na bota ma doki fona sa de na jamais na kola da suma bete donc bana ngai ata moko te alinga kutu na zala bosi so do tamba na bangunzila moko balinga te mama mo ba kim mosika ba o tamba nganzila moko ba ko ka soni siko ba o ka soni pourquoi maman côté na monde de sapologie oyebisa bango ni ton ba o ka soni wana bazaka bana yo osola bango ndeni po balongola soni ana explication ni opesa bango na sola bango na be comprendre parce que nga mona bino na bota na kolata na koli na kolata so na kolata suma bete parce que na mesana na kolata mabete depuis na sana 13 na lata ka kitoko bole na lata suma be eko pesa te eko kokapete parce que na kokoka sute ona za mose moko ya swe donc na la donc kolata pa na ko mangale loko moko donc na yeba te jamais na pe na lata pe liputa pa na na yeba sune ba ta liputa te pa na lata kakana na lamba che na lamba na lamba che le monde na da suma be ezate omoni. Les jeunes papa lui et kuna Brésil azomo a ba réponse oyo maman Clémence azo pesa na bo saint-pété Guy Chanty virus kuna Suisse babi balobi ba pur petit ya papa Wemba maman na lini na eba maman papa Wemba et salaki mvula kama po bandime na bana Firenze
yo siko esali bambula boni po bandima on a pape de la sable. Ah normalement ngai vraiment nga bandimanga parce que ngai na GH moko na papa wemba bandimanga kala panga mota forma ki mene malu nga moto donc bandimanga donc moi kuna lobezete ndenge bandimaki papa wemba nde bandimanga ngai ne pas balinga kape ngai. Maman Clémence na ki lobi au format mère Malou. Mère Malou a tika biso que son âme repose en paix au format ya zana poto za kisangani boyoma ndenge ni. Zaki na bondo na kisangani to banaki na kisasawa to za na ye ngamu na format parce que nazaki mokolo na ye. Ya zaki mongo ngazaki musoko ndo kutumisa ki na ye. Ozaki de ba camarade banda kuna na kisangani to na Kinshasa. Ba camarade depuis na kisangani depuis na kisasa mingi na kana kisasa. Paya zaki mongo tuzako benga kaba noko yele ba moko na basoko ba kaba noko yango to mesala ki nga na format ke dogo azaki moto ngaza ko linga makasi ngape na bana ko linga makasi. Gina Tati mère double maman Versas moi si après Gilles Kowi na Musendi na Versas na London City Hercule banvoie tout balobi balati te babo moi bilamba bonga mike parce que Hercule banvoie tozo les gars tozo continuer car na maman na moni que oza encadré et papa griffe bandi marambu ya sapo kala siko to moni bano amikie o babandi sima léopard de la sap bazui avantage du ko la bino pape de la sable parce que léopard de la sable mata déjà mikili bakenda représenter forme siko bino bata pape de la sable si lelo non bo katata Brazzaville te pour représenter sapologie na bino sikoyo ezani ni baleki bino a trop d'avance to ezali kamuni mais mutuna wana na yebi yango malamu mais yo mika tuna diverse ya za côté na ngai pembe na ngai tuna ya ko yebso ndenge nini dikamulenge ezali. Parce que bana nyuso wona ko mona bango wana papa kifu mutafuma bango ye mutafuma ke bango azaka na bango mais ndenge bakabwana ki yomoko ndenge bakabwana ki yango bakendeki bango moko bango ndenge bakendeki tuna diverse mutako yebso ndenge ni makamulenge ezali. Divins, maman Clémence Abina Tuno, Divins général, babi général de la SAP, maman le bina Tuno, Moutuno na babi, léopard de la SAP de Abamona 4 saisons, bino toujours na Kinya bolo bake, bolata, ezalani ni bino, bozo koka kobimali bana mbokate. Bon, en tout cas, les grands journalistes, vraiment, moi, ça peut mener à CP rapport, petit peu pièce, na bagabou toujours, mais rien à dire, mingi, le besoin, pas na poto, moutako sa minoté. Ça perd d'état papa griffe gara de la SAP ya Congo bana wana ozomona wana o léopard papa griffe nda farata bango papa griffe nda abimisa bango donc poto bango bakenda na baba baswe Zakari baba baswe azalaka presse ya papa griffe les ko bale wana ya poto e ya eza bale ya papa griffe ne papa griffe monake te moya qui est pour attaquer azana usine o basala basaba de mutuma oya kotikela azala kite ndengo atinda ki ba petu wana na Zakari baba baso na poto de pouvoir kende ko représenter ye attaquer aza sapeur d'état gara de la sapia ya Congo collègue ya président Fachi sur le plan d'état sik comprendre président Fachi est président de la République démocratique du Congo papa Griffe est président de la République ya SAP à moi que Zakari Bababa soit attaché de presse ya nani ya pape de la SAP siko bilongi na bino ya papa Griffe siko na bilongi na bino pe ekendaki te parce que bino pe wana bozaki toujours na papa Griffe siko to mona nde bato a léopard nde bakendaki te tozalaka esika moko komba léopard wana mtu abimisango papa Griffe ozwana ezali donc eza ndenge satana omba de bazala de azalaki longo na nzambe omba ezali à la prélève nzambe a déplacement mke satana pe alingi ba mona ye yepe azan nzambe ba pese lokum nde yango nde nzambe abwaka satana na se eza ndenge moko Zakari na ba peti wana omba ezali baki ko représenter papa Griffe na poto de herba ye ba changer papa Griffe couleur baki ko sala mouvement na bango léopard mais combat léopard on a papa Griffe de fondango a mis on a poto de wapi na Brazzaville nde abulete biso na Congo faut léopard eza na bagabula bania male bake
ba wesi na kombo wana nde azongi na la présence de la SAP attaque garde de la SAP ya Congo bana poto mutako saminote Zakaria za na mbongo te ya kotinda bana na poto ezala branchement ya Papa Griffe connexion ya Papa Griffe nde mona bana wana bakenda poto biso fa ngana kenda poto na mbongo na ngana kena on pense de na kena sombi billet moi na voyager na kena na pe photo na Facebook te poto mona som ta voyager a chaka photo bobi ke Papa Griffe nde azwaka cop wana sko cop ngo banda zo ba Léopard bakenda e yaka lisute te bon Papa Griffe aza gara de la SAP ya Congo pondo kenda poto Misa oka mfumbwa ekende poto eza paradis te ngaza ba fe na nef na mikili mais linga ok poto pona moni donc Willy Vandar azali ba filobo la kisa bazali de nazala bandeko ebele na poto yango monaka donc tozana wana kin poto to kende ngana kenda déjà poto so na kei na sala ba faire na nga na zongi zone ezadeki mingi vraiment ya kolobeza te Papa Griffe na tinda bana na poto pe ba pecho bazana rien ba kenda poto bana wana lokote comprendre ba ya zaka pesa ba kenda ba ya zaka pesa ba $20 pe ba panzana le pan comment ce qui 8 mais Papa Griffe toujours en forme ye mutu azo représenter ça na Congo ça descendant valable ya Servos Niakos on prend rien à dire banakin de bana poto mutako sarabinote ana Congo awa c'est Papa Griffe poto c'est normal mais bana na bakenda poto bazana nini balala na ba salon bazana eloko te on prend na kutu bis tala bakenda ki poto ko nukuta on prend de baké poto ndire ya mbandaka ya ici ko mutema mabete baninga ba mati avion baké bazongi baké poto bata masundeni ngai avion on prend ba couturier minene to mona ba défilé soki na ke ata Dubai dabia nde na kenda ata Dubai ko sima biloko na ngai na mataka avion o manzali kiti zalaka ndenge moko on prend ngala kenda na matina avion na ke sima biloko na Dubai on prend na ye ezaka avion on prend na mutu oyo alongwe awa ke mwanda a matina ezaka avion on manzali bakenda poto botuna bango bayaki na nini tout n'a pas bango moni tala de élégant journaliste yo yebi obandi masolo le loté tout n'a pas bango bo uta poto boya na nini bozana nini olala ka wapi azolala ba salon na salon ba salomo tous les mutu akenda poto oyo ba sapin o bakenda ko nukuta poto on va aller balala na salon bango no sumtana la zate pe baza ba piéton et lokota par pema o nzambe apesa bango ndelo bazala ngwa tala bazana eloko te à part pema poto elobi nango rien poto eza paradis te mais bande kona bana poto conseil gratuit faut voir otonga pe na mboka na bino voir otonga pe ça pe avantage en makasi poto et on va eza bien mais ça mboka na bino te mais boy otonga pe ana mboka na biso eza avantage à pour les mboka na bino te eza mboka na bino boy pe otonga et ça fait avantage ya o santé forme eza mabete mais faut savoir na sika oyo e ko tsamo loko est-ce vous en a parlé tout n'a pas sapé wa mike onenza o ba senga la matanga tous les personnes o ba kena poto wana tout n'a bango on banzal baza ba saper mandia ko senga pamba basa la copie nini bala ba copie te bango copie sapio babi na bagara bula eza ko yinda na moni déjà général Lazaro Silika vienanga Denis Moulambela balobi 9e merveille na bosanité pépé qui bala kuna na France nazo continuer kana maman Clémence nazo ngelio lisusu bala nyonso bazo na personnalité TV o bazo na biso na France na Belgique na Suisse bazo na biso na London City sika mama Doris le mafumu na Gazaza bakoninga baye ba mama Clémence atelemi nani ponga moko ngape na telemi na ngame ngamo pe na okota mwa mai doninga to ba Griffe nini mama telemi pe to mona archebeta ma forme po babi mama Miss de Miss osada Miss na 13 ans démarche le ninia oui bana Londres bana Paris bana Luanda bana Belgique
ngai vraiment depuis kala ngana lo banganga mingi te bino moko bozomona eloko na lati parce que ya bo ezalate na kata Congo ezalate ndenge na lati ezalate na moto moko alata neti nga na lata ngazate pona mibenga nazanga na kokerante po lata bo ifo ko zotan po lata bo ngana lo banganga mingi te na mikumisaka te minga moko na mikumisaka parce que na lata ko leka bango bato tia Congo bato bana poto boyebi nakasi na kata na poto mobimba le bozo mona nga toka mama ngo pe alati maki mata alata kana ye pa alata kana ko bonda depuis mwana na ye depuis banda l'âge à 13 ans azaka miss alata kana kaka jamais alata mabe bozo mona pa tazoleka na balabala mituka zo tutana pona ko mona ngai pona ko tala ngai mutu azolinga mona ngai oh mama Clémentine mosi kitoka mboko o azanga lisumu na ataka na ngai donc na lobaka mingi te bilamba ne mutu mama Clémentine ba rolinga ba griffe ni yo temi nango normalement na lobaka mingi te mais oya lelo na lobaka nga ba griffe te mais oya lelo na lati ezai seme yake papa mbatika uzomona ka ndenge ezali na kasi ya bo ezalate na kata Congo bozomona kaka papa yema mtu abaki nazala ka boyo bozomona kama ka ndenge ezali bozomona ka ba tala kaka ya bo na kata Congo bezalate no kokota mona kisa mobimba meme mona chimbo ko mona bote ka nazenga moko Clémentine lo ke kamusinga ba na lobi na bengi lobi ke ozana prière est-ce que batu bandima peut-être que ba saper ba ke na l'église est-ce que ma Clémentine yo prière wapi na prière pas prophète nema da écoute na siko tozana milulu na trofa prophète azoteya to manaki depuis jeudi to salobi dimanche ngana sambelaka na zepaka église na zepe moyembi donc et pas nanga sukutu olobate makama église parce que ngai vraiment na zemo semble mnene paka et paka va maman oloboza moyembi munene babi pembe na moyi ya moyembi moi lola ke fait za to kata moi kunga à part qui s'appelle maman baza pe sous moyembi à part qui s'appelle assemble la soupe makasi kunga na ko préparer yango na ko préparer parce que ba kunga de belé ta ka ye marata moko ya nzambe pona kokumisa nzambe wa pesi biso pe mate maman Clémentine bon Yesu ndeko na boli olingi ngamenge yo kufela kinga tenga na zolela haleluya baina lingi kolo Yesu mas haleluya na Yesu ngai nalingi kolo Yesu Alléluia parce que nzamba na mutapesi nga pe mo nzamba mutapesi nga jo na baninga na kufa o zaki na bango na age na tobota na bango bakufa yango na linga nzamba linga nga na linga pe nzamba yango na yembela kelele na nyoso bo bandeko. OK, d'ailleurs ça mino que TV za radio TV za bilili bomoni va maman Clémence ndenge ayembeli nzambe na yabi po nzambe da pesi makasi azobatela etalaka ajo azana ngwale marate azanga esika morote maman Clémence okoko lancer message nini na bato bazotala biso partout dans le monde pe na gouvernement parce que babi to lingana ka tant tozana na bomo ezate ka maman Clémence azate oh maman Clémence pe meke inde to mona bakomo lelo na ba stade de martyr bakomo sa elo nyo ni basalela yo penza vraiment naza ko lancer mingi na président biso parti parce que ezaka soko moto azana bomo yi occupé était eloko moko tenga na zotama na makolo vraiment na zotama na bari abisi bato est-ce que maman basumla ko karete basumla ko eloko bote nazo lancer na bana poto parti moko bana Londres bana Bruxelles basangisela ngai mbongo basumla ngai ndemo tuka natambla kanango même pas ko somla ngai motuka te mais bana Londres basumla ngai moto nazo présenter monde nazo présenter Congo. Vraiment mingi mena ko senga ya ko président parti asombela nga motuka soka ko sombela nga motuka te na lopango nazaka bona na bandaka ko futela et pas mingi bandeko vraiment na lopango nazala parce que ajela ngatala kaka il faut naza à l'aise na bela ba miliki na laka kitoko sema na senga ba mbongo ba bato e ko sa mabe ba kanisa nga bazomona ndenge nazala ajeleki 70 d'âge ezebele na linga tuku sambo na moko ezebele ce n'est pas n'importe qui ajelangai. OK maman Clémentine a beleli alobi bana Londres babi esika maman Doris le mafum na gaz azalaka bibolu kele mutuka
bolukeye lopango ta ajo aza nango bana Bruxelles kuna amoni vie nanga dachumbala maman Clémentine abeleli na France kuna amoni la mangue mur de Paris na pepe ki bala babi mosomi mone na bijou na Brésil kuna boyoka pe mungongo ya maman Clémentine abeleli le jeune papa Luyele place oza bambote belé na Suisse na moni JM service babi Janon vous appelez pe juge de Genève na bossa mpete Guy Chanty virus tozo continuer kaka na bagarre boule balobi que masolo ezokende ka ndenge ezokendele OK tozo continuer na moni pe ba saper musu baza posa koloba bonjour papa na ngai. Oui maman, moi bien moi faux ndeka tolobaka toujours. Babi ça c'est japonais femi ko fou de la SAP. L'homme qui a bagarré na 18 sapeurs à poto sa complexe na banga kana bitumba bilambate. Un seul sapeur a zoa charge. Il y a moi na memaka $5 na classe chaque jour ça comptait minerval. Moi na zoa charge à 10 personnes pour na mikata 500 soka que classe te ba collègue ba liaka ba manga. Période à Safou Barolia Bassafou malgré vacances à bientôt les 9 fois classe saison nango biso toza ba saper la présidente de la SAP de Papa Griff toza ba saper au to edaka po ve a edaka mais to senga pe aide bana poto bana mikili bino botala ka déjà malgré na bundana 18 mais na bundana bino nyo sorti na triaka na de papa we bana betaka bango ba toro mais to senga rappel lisumi ça la bien maman moni susu babi descendant papa Wemba oza grade ana wapi papa Wemba va kufanda tikela oke oza descendant na etonde bon moni na remercier ndenge oyo ozwa biso mais herba massa bache po bakimi alors esengaki intervention il y a le dauphin de papa Wemba alors na idéologie na ngamongo na SAP donc ngasoki na leki na laksaka griffe po ngai bilamba eza eloko moko boso na lamuki de na bulaka déjà lobi na olata elamba ana donc sans plus tarder le dauphin de papa Wemba kande na zali na likono na ba Y-3 cameraman ako sa musala na Y-3 bona couper oyo couper no zongo boye ya ba comme des garçons ya ba comme des garçons ya ba griffe bambate quoi po biso ba collier yaka ozwa comme des garçons moni yango oyo ba pièce zomona comme des garçons chemise à songi ozomona ngo zongo bien chemise à songi ya comme des garçons kaka po biso pièce ça nango comme des garçons dans les dauphins de papa Wemba na idéologie na na bagarre boule donc ngai na za wana donc na même penza monde na bagarre boule donc moni comme des garçons zongo bien comme des garçons faut zongo bien pour bana poto tinde boza wana boyebi ke les dauphins de papa Wemba zoya kalate pour ba petit bana ba mikili ba esi senga ba lilo senga ba otinda ba plan quoi yango to lata nyonso ka tombola le kumu ya papa Griff le biso ba bagarre boule qui mondial de la SAP bagarre boule qui mondial de la SAP ba tekindo ki ba sombi nganga ba pola ba ondi maté le papa Wemba yo to finga général de FAO message na lancer na toro na côté na RTGA na ko beto pena ka émission yo mo talaka déjà ba pièce au moins ba pièce na kanda zo Y-3 zo ki bien tedi tozo continuer kaka na bagarre boule tozo continuer kaka balobi un mutete là au Japon place aux abambote belé la bossa inte Waterloo jonga babi mokonza Italie balati nante moninga Janis Kram tozo continuer kana ba sapeur to moni kuna ba nani Sokoto Mulenda et donc les Angatina yeyo babi dika kata Kinshasa bonjour Sokoto Mulenda. Bonsoir. Yo papa nanga to monyo beti da makasi basumba moi makasi moi lilobeza nini parce que tu as cause maman Clémence mais na bagarre boule babe équipe ne sala makam. Bon, na olobela maman bilamba te maman SAP parce que moi je suis le pionnier de la religion qui tendi. Tant que bandaki ba masolo ana ba mingi bazala ite. Tant que bandaki ba masolo ngo masolo to bandango na Brazzaville. Depuis 1974, na ba moule ba mazuka mambo ba Jacques Moulele ba Srevos Nyarkosa vient na kula mambo tant que na 78 papa Wemba na viva la musique sali viva la musique ba na Brazzaville ba sali ouverture ya religion qui tendi yango moni mama bilamba donc to chasko devise na biso to chap na que non qui tendi to rotikate eza religion na biso.
parce que so tali l'âge toza nango déjà eza l'âge moko mingi tozaka na bango bango mingi bavie mingi wana bazolata babilamba bavie na bango sont des retraités de la SAP depuis 1960. Donc indépendance na temps indépendance bavie na bango retraités de la SAP. Donc mais biso toza bagarreur de la SAP soko mulenda toujours en personne. Donc kutu tokolobela kutu te. Oh nini mukanda zali naza bien mikanda donc mamutu naza mwana poto atongo donc ayebi poto wana kutu donc tokolobela masolo poto te mama bilamba kutu tokolobela kutu te parce que bilamba tant mundele asali bilamba mais asala religion te mais biso te na inspiration na biso te ko sala religion qui tende ya monde na buka ko expliquer parce que au monde qui tende ndenge sana mingi ba wala tango kana loinge. Mais les critères parce que il y a des malouata et des sapeurs. Des malouata ne sont pas des sapeurs. Parce que pour la sapeur, il faut que ça 10 critères à sap. Donc, est-ce que tout le monde est-ce que les critères sont à sap? Parce que les critères à sap. Ouais, ça question moko bien parce que son abina banda kolobango eza net ba cours accéléré ba zo ba papier na ba biki ba tutu ya monde ba zo ba papier na ba biki eza ba cours moko accéléré na zo pesa. Premier critère, il faut être élégant ou élégance. Soz élégante, soz élégance donc obe kokota akutu masola sapete. Wana critère à liboso zo katanan. Critère né à liboso. Il faut être élégant ou élégance. Si vous êtes élégant, donc vous pouvez faire solo ya sapité. Deuxième critère, c'est la mpata. Si vous avez maman et donc vous avez mpata, vous pouvez faire solo ya sapité. Parce que dans la sapologie, l'histoire n'est pas ratée. L'histoire n'est pas maman li kelemba za raté dans la sapologie. Parce que moi, je suis sapologue. Il y a des sapeurs et des sapologues. Il y a des sapeurs et des sapologues. Mais moi, je suis sapologue. Et troisième critère, il faut la liberté d'esprit. Liberté d'esprit est anine. Au moment où Babiloko biso tobetara, bayodio tobetara, nenge tobetara boye, soko za na liberté d'esprit te robeta ngote. Quatrième critère, il faut la bagarre d'esprit. Si vous avez la bagarre d'esprit, vous avez la masola sapute. Cinquième critère, il faut un état d'esprit. Si l'état d'esprit est tel, donc vous avez la masola sapute. Et cinquième critère, il faut un respect. Ils ont un respect parce qu'ils sont respectés. Donc on va pamba. Donc forme écoute à cher. Bon, tant que vous avez respecté, vous avez bunda forme donc ça la nini et robé. Merci Sokoto Mulende na moni pe sa père mususu bonjour okobeta obeta le biso forme nini ngo poto mona déjà bio mo akate zongala déjà kuna so. Bon, minga lobete yozo mona kaka oza ba yoji amba moto. Za kotala oza ba yoji amba moto. Kamera ko sa musana za ba pesa ba yoji. Za mo bimma ba yoji amba moto. Kamera sala musala. Pour que la lamba pas maté, faut la lamba aux ana griffe. Maman Samson est bateau, la lamba bon, faut la lamba aux ana griffe. Il faut eba griffe nous la lamba. La chemise à Versace. Hein? Toi là tu as compris toi beau. Les Versace. De oya mo bimba bayoji à mamoto, na scène la base à Weston ya Coco, lokolo. Okine la caméra toi eko. Ya Coco. Ya Weston de ozaka ngano mobimba nde balongolaka michopo yango de mimi alobela te caméra zona lokolo yango bien. Toujours na bagarre à boule tozonge pas ma Clémentine ma Clémentine moi le basuka la bateau ba fan nyonso ba senga kiyo na yamba kuna partir à ba diaspora nyonso ba luka ki ke dolia kambi ayamba maman Clémentine ye wana malobombo ka maman Clémentine. Oui ba maman na ngai ba papa na ngai ba na ngai ba koko na ngai botindaki maman akamba ayamba ngai na pesi no merci mingi nano na ndenge bo préférer ki pa maman akamba ayamba. Ngai vraiment na moyen alba mingi ngai na kubisi déjà anniversaire na ngai na sina kubisi déjà 70 ans. Donc anniversaire ngai déjà ezali nazo zila bino
vraiment nazozela bino yo basapato ndenge boyebine nalataka biloko ya chere bilamba bato bakoya bakomela masanga bakolia nazozela bino kaka nazozela Mama Clémentine kaso pesi date anniversaire po bafan na yo bato nyonso basepelaka na yo ba numéro na contact babenga yo mpona opesi date anniversaire bato mosusu baza bafan na yo mosusu bakozala mpe na vacances na kini bakolinga baparticipe na anniversaire na yo. Oui, numéro na ngai ezali 099 10 95 755 numéro na ngai 099 10 95 755 nazozela bana Paris bana Londres bana Japon bana donc moi na loba te bango nyonso anniversaire ngo jour nini babongama te batia bakoli batina mwa ba externe le 27 tozo Ok, le 27 septembre, anniversaire à Maman Clémentine. On se passe la Moussala Maman Clémentine à Sapologie. Sa père à Malonga, oh babi, Hercule m'envoie tout. Balobi Maman Clémentine, anniversaire le 27. Babi yondo beta à forme dans London City. Au côté sabatu nandaku. Tonini pela Kinshasa, au côté sabafiti à Maman Clémentine nandaku. Mon général Lio Basuka dato comme chité na émission au Kolo Banini. Bon, rien à dire, bana poto, il y a vraiment, c'est sûr qu'à décapier si on tient ma moto nouvelle collection, jamais tu roules au barato, on va y donc, nazo bana poto, bien du Bolandaka, bana oya ba pecha ba le bango, tous les sapeurs le pa bazaba mandia, donc ah Moussa basala anakin, comment ça donc bisenga, on va bisenga doki o matanga tous les matanga les gars na Congo bazanga na c'est pas nini donc akobeta to donc bonne chance na pesi na ba de surtout bana minga poto grand frère nanga Willy Vandar vraiment na Londres donc ba salama to pire venanga chancelier des Zimbo si drapeau blanc donc il devrait mbuma de boza trop boza na poto de conseils gratuits boto ngapela kisasa kobeta forme za na mabete. Le soirée Zakaka Moko Kuna à London City le 18 avril 2020 Moutoua Zangate babi soirée babos ba maman ba solola ba maman ba solola bien ba maman ba solola tongo babi ba maman first class ba vraie chérie ba femme légitime ba bengi ba femme légitime ba maman first class ba bengi bino na soirée Moko za na London City o ekanga ma solo ba nga soirée ba boss maman Doris le ma bengi si ba vraie chérie nyonso à London ba vrai Junior soit à London, Oyo a assisté à soirée Babosana le 28 avril 2020. Un numéro est en bas d'écran au Komeli Mama Doris Lema, Boko Sola. Tout le monde a un prochain numéro Nabiso, il y a une émission Nabiso à travers la personnalité TV. Mais au Cameroun, Maman Clémentine, Basenga que Obete la bango démarche, Babi, Maman Clémentine a atambola moi muke pe ba musu bazo bwaka da mabanga. Bon, minga lobete na pesi matuzano na pesi vela nga bonne komi mamote na kata poto na pesi ndeko nga Serge Mabele taba femme ozoti na ngoyo vela nga Yves Makamu na kata Paris ndeko nga Sisi Lydie Ebonza Edo Moussa ma prêtre de prêtre. Wa ba mota trop na pesa kana bébé porcinaire la fille à papa. Moi, je me $5 dans la classe chaque jour, ça comptait m'énerver. Moi, je charge à 10 personnes pour me 4 à 500, soit quelle classe t'es. Merci, rien à dire. Na pesa kambote na doli à Kambi. Moi, c'est pembe. Moi, na mutete la ya solo. Na bagabu toujours dit moi na loja. Na bagara boule en tant que descendant de Papa Wemba, le dauphin de Papa Wemba confirmé. Donc na tikiraka, ba fan toi Papa Wemba bazana ba pays, ba London City, ba France, ba Belgique, ba Autriche, venangai, Christopher Bwengo. Mais botina ba plante le dauphin oyo. Komba Papa Wemba ekufaka boy, Papa Wemba kombe ko kufate, botina ba plan, na lata po komba Papa Wemba zarama. Le lot wana concert na biso. Na bandal na municipal wana vive la musique en nouvelle critique au beta na lelo